Au moins que bolingo ezate. Yango tomba pointa bino bolingo ezate. Amour ezali parce que bamona artiste chaque jour à part famille Blair, à part famille Bengani Batou. Vous pouvez tenter de collaborer dans la famille, vous bandé beaucoup ça là pour lobby peut. Mais balingi te. Dans famille à Boyino. Balingi ba comédien te pour na bango que ba comédien on dirait ba yo sur mbongo. Babi bino ne bolinga botsa les devant besoin les devant bossa famille. C'est normal les artistes c'est tant papa wemba kufa ki artiste ne soit kufa to monanga ba mikolo oya ba sogoda bango nde ba zwaka le devant. Mission liboso maraboya ya ndeko na yo bandeko na yo sila na peshanga ezungi lisusu makasi lobi eza na bato mususu baza pembe na bato babenga ba mi flata ba alors esprit loka ba sorcier. Mais qu'est-ce qui fait que lelo abimi na ma TV abandi ko poata bino que soi-disant bino ba comédien donc bino bo vivre ka na kipede déjà tango muta se sentir que alobaki mabe asengi pardon nga pona nga na hotel makota pardon déjà ya on a lobi quelque chose ma ningani tellement za pardon ngai na soutenir pardon moi na mai ya massa qui asengi pardon to limbisa nzambe mutayebi pourquoi elo oni esalaki aloba bongo ça dit miss me yuzu bomba te menga na yebi tay alobi nini nga tali na pardon na lobi ka ki bolimbisa nga ba ndeko na oh moi je ça yo oyebi na peso exemple mo quoi obi malaria c'est les balles na oyebi donc la richesse abeli malaria. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. Tu vis Siti ya Mama Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV VFX footage. Yes, voilà, très cher ami, merci beaucoup, surtout à nos abonnés de Sylvie Mode Télévision, très cher ami, hein? Grand merci Nabato Toubata l'Arabie Saoudite, un grand merci à maman Sylvie pour la confiance, maman Sylvie Lukeba, vraiment, merci beaucoup maman, et puis toute la fondation Sylvie Lukeba, vraiment, très cher ami. Donc, tu peux pas soutenir l'Arabie Saoudite, donc là je vois tout qui kapaya kapayo, c'est na moni sous Giboko Polo Liswanza, mais jamais Koudaï Rata. Mon vieux, abonné Nabiso, merci Nabino. Très cher ami, donc aujourd'hui on est avec un invité un peu spécial. Hein? Donc Lelo, Nakata Sylvie Mode TV officiel, Toye. Bimisé Libino parce que Biso Nabino quand tu yoga qui va vivre Moussalande. Anakata Sylvie, Take Mobutoaza Awa, Moussalande, Moussala. Très cher ami, sans plus tarder, déjà je m'en vais présenter mon invité Christian Shoga. Christian Shoga, donc Arouya. Aïe pour répondre à propos au Monaki, avec la duchesse par rapport à Tenaki pour nos comédiens, salir ma comédien surtout. Et puis tout le bela, liwa ya maman Chako et puis Yemoko, donc Yemoraza, initiateur, il y a fondation Bomoko, fondation Bomoko. Donc tout cela là Christian Shoga juste à mes côtés, donc ça déjà trop kende. Gracious, président. Ouais. Bonjour. Junior Mobutu. Bonne santé. Pépele par la grâce de Dieu. Na sentiga Japon, hein, président. Très japonais. Mettez-moi tout. Mettez-moi tout. T'es na matadi. Ah. Japon makasi boy. T'es na matadi. Na matadi ça neuf normal, neuf. Normal. Mon père qui maramou ezongi le président. To senti bien, to senti swag, to senti pena. Teni. Bat bayebi Christian Shoga. Bat no roi David Mangaya. Un boss B. C'est-à-dire David Mangaya boss D. C'est-à-dire David Mangaya Bambote Nayo. Venangai Bobo Richard Bokokoli. Motema ya Perle Djoboke. Kade Sundi du 21e siècle. Anani Kodia. Sandra Bicento. Bobette Ntole. Gloria, Tole, Grâce, Tole, Mimi, Tole, Bibiche, Bibiche Nabiso, Tole, sans oublier Madame Générale, Maman Guylaine Tole. Respect na yo, Madame Générale, c'est-à-dire Maman Guylaine Tole, Bambote Place Osali, Bambote Bene avec Doudou Makangila, Nono Makangila, le temps présent Chims Kabengele, Bambote Bele na Emetabi.
c'est-à-dire CD na biso kobanda moine kobanda début à Bakongo ti moanda CD à culture et art motema ya maman Jeanne Ngazira maman na Simone Tabi, c'est ça bamote. Merci beaucoup et moi je peux jamais débuter cette émission sans plutôt remercier Grâce Beauté Paris, Grâce Beauté Cosmétique, Bobby vraiment la Katakin. On a besoin de poster pour Net Christian Shoga, on a besoin de Laura Christian Shoga, de contacter Grâce Beauté Cosmétique. Mais président donc mettez tout dans les sous là bon moko et volume de din bon. C'est bon moko ça ko kende bien ngolo nzambe, c'est-à-dire les associations oyo nzamba otsa misu. Nzamba otsa misu pourquoi? Parce que les associations oyo tous na ba idée kaka ya malamu pour na ba artiste comédien bazala bien. Babi yo bima rebelle au créa bon moko bima rebelle contre ba vie na yo ba na yo fondation za association ba comédien za yo créer le moko boy. Les toza boy, toi na kata RDC, toi combien de partis politiques. Parce que bato bazaki lem susu pa papa na biso Moïse Katumbi chapo ba sala ya bango ba rebelle. Non, ils ont mutu soka coller avec mayele na ye comme il élevé. Donc ça l'appelle les Kamboa et mais ngapena kata association ba vie na dans la matière. Koponi ba groupe kuna soki nini aimons nous vivants abino bomoko kuna soki aimons nous réellement vivants et d'abord il y a ba ans il y a ba diaspora ba salaki mutualité na bango pour soutenir bande ko tant aux na bon moi ba meka ba soutenir yo au moins ça te so kufi lobby bango ba ya ba tsam ba ya tsama boko te ça idée na bango pesa pas mal on a juste pour na bana on est la plupart ba diaspora. Oh, et ça, c'est une association auto lutter contre la pauvreté à artistes et comédiens. Parce que les lots maman chako a pouffé à Tikini. Vous avez les lots maman chako bi place matin à bâtir bazo matin ezali. Place à balek au foot là. À Longwe. Oh, ezalo pango maman chako te. À balek au foot là à Longwe. Mais na sine kazala ki bien na bango. Nde batkolo lopango loka pa moyenge ndako na tikala na vide ba linga bongisa yango basali ni batie matanga dans lopango boli la maman chako eza lopango banda ko futela kala ko futela tanga longwe place akendaki la kufi après bango ba moni que place ko za la visibilité bien il faut ça la telle place c'est ça président tout sous là parce que yango moni biso sala ba moko ezo sala biso passe na ba niveau oyo ba comédien surtout les anciens il y a les anciens ba théâtre biso ba oyo ba papa na biso ba banda théâtre kala to mekano ko vanda esika moto ba dobuna to ba pourquoi la pauvreté ya artiste et comédien et uti wapi ozomona cela veut dire que non les comédiens baza ba riche mais ba miyebi o baza la. Mais qu'est-ce qui fait que les lots na ba comédien kala na ba comédien les lots rien ne change? Qu'est-ce qui fait que vous se retrouvez dans mon salon bino? Yango tout ça tout ça na solution o to ko ça le ba comédien ba koma pour faire quelque chose. Au moins les lots attend se retrouver grave mais ceux qui les lots attend film mon comédien on soit bénéfice que $400. Moi comédien soit $400 et que a eu chance à tourner 10 films en a combien $4,000. Na $4,000 on a à épargner aka le ba ko payer pas. Mais tout ça comprendre. Attends na payer wana mais payer à $20, il y a $30, $40, $50 vraiment ils a pas si pour comédien à émerger. Côté mon solo. Comment on côté mon solo, ça pas si pour comédien à émerger. C'est-à-dire alors comédien qui émerger tant mususu na ba relation mon privé na ba makamune mon privé zo sala ndé on mon so mona comédien na Carlos Aolika so la ndo tourner bi c'est caro pia ki on a muto ka théâtre pena ke aussi ce tournage auditeur moi peso enveloppe ndo fungo l'enveloppe que son bakar a bisoté soit ebiso ke est à caution Bobby association tika non na accusé bien mom ke lelo to moni mama chakwa kufi lobby avant mama chakwa kufa to mona bino bosangana ki bokyo créer mère na biso pia son âme bo créer Pierre Tombal na pouloulou bosalele pe moi quelque chose mais qu'est-ce qui fait que ceux qui mutaza na moment malade bosala eloroté bo mujarate bozelaka muta kufa bo beti matolo après bo omoni lelo nani Mobutu ya ba biloko oyo on dit crayon pour na ba cop na bino omoni biloko yango tolobi biso sala situation il biloko faut si là les artistes et comédiens batu faut batala lobby na bango omoni lobby ya batu ba mi yebate ça dit lelo lobby na o soko prépara ki nani futur na ote eza vraiment passé parce que lelo to mona
ba oyo ba olo ba l'équipe tu na balar ba ali ba préparer futur omoni nena legi mtu na la te ça dit oh non eza lelo to mona lem susu exemple comédien mususu aleki na télévision to longola ça ça pour longo tu maman ça to longola ça comédien mususu même la génération ba petit mususu ba lelo mo ana danger ana la ba nini tant mususu grâce à PK omoni car eza comment je peux dire eza moyen de transport omoni mais lelo tango zona est-ce que on pensait que mbongo il fallait na soma mutuka on a kosombela ngo mabele mo te quelque part pour na bongisa lobby nanga ozomona est-ce que mbongo na ko tsengo na po na ebisa yo ba star nyonso monde ya danger ba sala ka commerce na sima ya makambu ya koyebana ba star nyonso yebi ya danger ba sala ka business cop na sima ya koyebana na ye ba sala ka business na visibilité ne créer cop ebe ba vena biso tsone ba sala rango ba vena biso ba papa chéri ba sala ka cop ozomona pourquoi pas nous aussi to créer cop na yo na se ya makambo te ka pe ba makambo o kangisa na ndenge po bongisa lobby future na weza te lobby ba leba ba ona okunda ma fo contribution ezala ko tant mama Chako abande ko bela avant ba longolé li tant avant ba longolé ni wana ba nini biblonyo surtout pour na nini bon moko ekenda yo sala elo moko te pour na mama Chako bozeli mama Denise tu fatina yeso ki na hôpital moko boy ba ki longolé minuti ya kufi yo kana biso lo moko boy biso bon moko to na moyen te tona moyen te oyo biso to bato ministre rapona ko sunga ka bato oyo baza bani yango te za devise na biso place lisanga ezali soki moto aza na problème neti si Henri auti akufeli mama biologique na ye ba très sincère condoléance na papa Henri auti akufela mama c'est-à-dire bon moko to la membre na biso ya bon moko to yebi ba premier degré des atouts ta contribution pour mona mai ami ko sobata quelque chose na de ya mama na yi azo ta part ya likamo boy ozoma c'est-à-dire ezalaka mais biso tout ça quand to fani do boso to kaka mutu mo aza malade biso na to eza vraiment difficile na biso président bomo na teke ba mbongo obo kende tamso oh mama moko boye oh papa moko boye bengisi ba comédien bomo teke yango ndezo lia ba comédien o maka ke so ba comédien la ke kuna na sima mikolo wana ba penser ba to moni liwa eza naturel chose oyo nzambe ne muta ebia liboso ezaki nino po groupe ya alobi na yo mamutu moko ta vandi akoyi kokelia mutu aza famille na oti mais ba mbongo wana bozolia wana ba mbongo wana eza masumu ya wana bozoleka leka bongo mutu akosa yo te bongo masumu ezati makamaliwa eza chose oyo eza naturel babi kuna ba place bo kendaka wana ndezolia aliaka bino ti bokosi la président botika makambo wana liwa eza chose naturelle lelo covid oyo ba place yo lingo kena ba polémique wana bango basali covid oyo corona bimi monde ati bango basali mais on que ba artiste pe bondo kufa boye te bandaka boko mo kende ba groupe OK boye ba bengse bino boye wana na réponse sur pe ça ngote parce que place yo ko tsanga mayo lingo ko tanga wana eza mai mo eza mudindo to yana bangando mais yo za initiateur ya bomo ngana za bona te ngana o lutter contre biso to lutter contre la pauvreté d'artistes comédiens ko faire rêver artistes comédiens et non ya royer ba liwa parce que ngana nzambe te na yeba ke liwa uti patel non je suis pas un dieu c'est-à-dire que toi on a peine limbisanga na réponse sur ça. Merci beaucoup mais maman Chako bon ko préparer nini pour na ba obsèque ya maman Chako bon ko préparer kaka présence na na matanga a la maman Chako parce que gouvernement déjà sali cotiser te gouvernement sali nyonso to cotiser pour to pesa nani bon ko fait cotiser quand même cotiser pour to pesa ndeti nani famille te non au famille ozo cotisation bon côté non comprendre ni mais vous ba comédien na lobi mbongo ba contribuer auto boni kele mususu to mona kele mususu kwa tiki bana to mona ki bena biso dadi dikambala tiki bana quand même to contribuer auto boni ke ekokende et soutenir la classe bana na sima ya mutu mais maman Chako wana za pe na famille bande ko na ba mikolo bosunga bango te to sunga bonde ba mikolo da maman Chako nde ando sa ke bango ba se retrouver lelo akufi bon na réponse na ngoti pour biso bon moko to contribuer te parce que gouvernement du charge ya matanga yango biso au moins ke bolingo ezate yango to ba pointa bino bolingo ezate amour ezali parce que ba mona ba artiste chaque jour à part famille
famille blaire à part famille bengani batou et nous sous batou bazala on entendait batou ti bobibi ba famille ba bengani binote babinde boya sala ba désordre boya bokomisa balia ba rendez-vous balia ba marmebele yango ba bengani ba ko bayaka on attend bazala na kasa bandako bayaka wana balilaka bayaka obima batsa ba caméra pour babona que za rendez-vous et il y a milieu public papa wemba l'air a kufia na couloir ma de koko to mona ki te papa wemba za star maman chaque za icône ya ba maman ya théâtre il faut matanga place ya maman chaque za li faut la remarquable Mobutu on se comprend yango ne bu la remarquable ça ba bolingo na matanga président wana batu ba penser na moni batu basali bolingo na matanga wana ba les ondes ya batu na répondre na ba rumeur te limbisa beaucoup mo swana na matanga entre ba comédien na ba maintenant ça quitté mais tant que président bon moko olo bandi na ba comportement ya ba bandi ko na bino ba comédien bon le quoi nazala quitté na ko pesa mutu conseil na rumeur te le quoi nazala quitté na mona quitté na obeta pe solo na mona quitté obeta vous peut tenter ya collaborer na famille ko ye bandi boko sala po lobby peut mais balingi te donc famille boyi bino balingi ba comédien te pour na bango ke ba comédien on dirait ba yo so mbongo balingi na bango te siko ba faut pas ça ba forcer non babi bino ne bolinga botsa les devant bozo les devant bozo famille c'est normal les artistes c'est tant papa wemba kufa ki artiste ne so ba kufa to monanga ba mikolo oya ba sogoda bango nde ba zwaka le devant babi bino bolingo so mbongo famille ba déclarer babi ke bino boyo sa ba désordre un mot pour na ba comédien na kolobelo côté junior ngaza ki te na kishazangi na ba Congo central précisément na Matadi mboka ya ba son excellence notre gouverneur Atou Matubwana ça dit biso za côté notre non c'est sa fille mais la biso ya Matadi te Moscou mon côté ba mona bino boza moi mutema mabene si moi ba jaloux ba ya famille pour la nini babi bon moko nde boza association boke atate bo se présenter que biso bon moko toye kotala bino toye kolela na bino banini même toye déjà au moins di ba association au moins maman Makila personnel tout le monde qui et bébé qui délaissé omoni tant ba ne baleki na TV babi ke maman na biso comme kokola c'est-à-dire toyeba ki suite à maman tela comme abela ki tout pasteur c'est-à-dire na ki suite il y a suite il y a maman tela bana baleli bomoko yaki na para bomoko na ba membre nyonso bomoko en général ba pesa ki 3 bis pour na aimer mabatu si kolongo na batu cimetière ki kokunda momoko apesa ki ba association musu ba soki ba cercueil musu ba soki mabulu ozo mona ça dit c'est ça mais pour ba association ki ba théâtre mais ceux qui batu ba comprendre que ah biso to mona ke loko na biso mbongo zo kota mingi na mutu ya na biso ba lingate ba mona ko ba ba ya pour ba sa ba lia na mutu nango mama chako a umeli na mort mama chako a umeli na mort basa l'effort pas du ministère de maman chaque basa sa famille to et toye bisa na famille en général place même famille artistique na famille biologique maman chaque a umeli na mort maman coquille déjà et coquille déjà ma faut pas faire ça comme maman chaque faut ba déjà on va faire ça qui déjà coquille combien de personnes mais retiré ba enveloppe bazo luka mbon famille ba luka mbon ba comédien boye te siko bo sani tu boya pe na miki na bino muto bika muto swing muto spécial muto na niveau c'est-à-dire président pour ngai Mobutu famille ba meka ko sona réunion ba bibisa mama chako moni en plus on dirait ba kolo lopango ape ba ko déclarer oh sika boye président ba kolo lopango ape on dirait ba ko déclarer pour na nini ba pesa ki pour na tamo wa mukie za lopango za rappel hôtel na kasi lemso ba pesa ki pour na tamo mais ba famille ko déborder ta to moni ko ba ko moteka diali banda on ba kolo lopango ba ko moteka li banda est-ce que on to ba rester ba kolo lopango ba yamba ba ta poto donc ba kolo lopango ba lemi na ba matanga attends yebisa babae locataire à Longwaki, baïbati matanga, baïbi que matanga, pour la maman chère, ça va jamais un mois à mort. Déjà une semaine, faut pas qu'on a maman chère, déjà un mois, le 14, ah ouais, comme ça. Papa chère, on fait le 15, je me trompe, je me trompe pas. Le 15, oh, maman chère, comme ça. Un mois, na katia mort, na malili. Cela veut dire, ma famille, on va faire la terre, on a qu'on a eu, on a fait ma boîte, ça va locataire, na bango, ils ont flat dans Simana, ils vont na pour la matanga, non, quand même. Merci, comprenez que pour famille, mon toubazu, les défenseurs, les équipes, ils va comédien. Mais tant que son ngalo babouete biso to bino pe to mona yo mela to pe son exemple Mobutu biso to vandi to lobi lelo Dadi di Kambala atika biso
banane bayaki baleli pa Gabriel Pierre Tombal et Salamaki biso totali ate Chico Pululu pe toyeba famille na biso des alaka ndeko na biso place azali maye côté là il faut tongela ye ndako to sali contribution toke to kunto to saleli ndeko na biso Pierre Tombal to moni non Chico ko kozala gourmate pourquoi pas Yaya n'est pas à pembeni na ye azape na ndako te poni to kosala bango de l'autre côté ça dit dans oh nyoso ba comédie ba osala ba ondi manga ba kité eza volonté na amour to la salama ndeko na biso ke to linga ba ona ninga solo Mama Chako soki na famille mais Mama Chako linga za la star te eza musala o nem te komisa Mama Chako star na ba collègue na oyo Mama Chako to la amour na volonté o to ba ngo pa bandeko na biso. Merci beaucoup donc mais étant que président bon moko nanga to ki moi vite fait étant que président bon moko to moni guerre il a la qui guerre ezongi sous avant de poser nos questions nanga na tout nos questions liboso est-ce que la théâtre entre bino na bino très cher ami donc on est avec Christian Shoga mais par rapport à Niniwana est-ce que vraiment bwana bolingo vraiment entre bino baté mobutu bolingo ezali so mo bolingo ezali te me makambo esala mati bolingo ezali sauf que place batu bali mabe ezanga ti parce que nzamba sala mokilio bona bulu ekepo aza toujours le souverain sacrificateur ozo mona muto kotika oza parfait masolo to sola ki na yo mais mission liboso marabu ya ndeko na yo bandeko na yo sila na peshanga ezongi lisusu makasi ezongi nini bakomi kotinda batu bafinga après matanga to mona na matanga bayamani sinani peshanga lali mais après yango to moni niveau ba mo finga na rozo idée ba mi balé ba finga mais rozo yaka le roi président Christian Shoga otindi temps mususu wana jamais bilo wana go sala mabongo bana tata moko mama moko ozo mona bana tata mona loba kiango ba Christian Shoga so ba mona kona de gama ba mosko de gama temps mususu afinga président Anselozolo mo teke ba lo mama tolobi ezana batu mususu baza pembe na batu babenga ba mi flata ba lo esprit loga ba sorcier c'est-à-dire après maintenant mais en voutana yo au comprendre makamaki na osala te mais olingaka ka bon donc tout le baba sila ba mvuta bango nga la plus exemple comment cela veut dire que nga po ngai na yebi ngo te fona tala na no po na répondre ngo bien donc on a talité banani ba ofinga banani ba osala boye donc on a tala ngo te baza mikolo ba miyebi place baza ba mikolo mais na limité le ko na ezongaki déjà liwa ya papa basila et l'obéla qui interpella qui déjà fait un signe que l'IWA existe. Rancune autoké dans notre choix. Ce qui est rancune ici réellement ezalaki. Au monde, c'est-à-dire il y a l'air de ironie, ne péchant ayaki bayambani alali. Ironie ezalate. Oh ayo za ayo. Ironie ezalate. Oh ayo za ayo. La gentillesse kayambebo. Bon. Mais na mutema bayinana. On a ce que mi makambo o mando tout na za makambo ya deux personnes ba miye bani. Monaza na kasa président na bango siko. Te na lo lo bango. Donc pas pourtant. C'est là lo lo baté parce que na yebi mutu na makolote na mambo expliquer na on a place na lo baté. Tant que président, on nous retire bana ba pourtant na mo. Eloko oyo na yebité na roye ba nous on a moyen ya répondre na ngotie. Ndeti ba molo bananga na tika ko mona na télévision te na tika ko yo ko pete matine nga liemo. Parce que na ba no lo ba bilobalo parce que même na mu dali bon maté faut na lo balikambo na la précision. Mais ba bota la yo ba yebi question ba question na poser ba yebi. Ba tu ba yebi mais nga siko na yebité. Si on a 8 ans, quand on a l'émission, on a une raison, on a mon c'est exact, on a pas besoin de la vérité. Si on a besoin de mais le gars on a mon besoin Merci beaucoup très cher ami, donc toujours avec président, hein? Donc Balobi Yemoko, donc vraiment artiste, mais tu vis ton gâteau eba, il y a la duchesse, relation yandé. On a master, on a master, on a master. Depuis aïe pe bon mon ami, 2 fois. Un jour et 3 fois. Je suis voyager lobby, tu es né dans matanga awa après biso le voyager la biso to kutana ne mais na ba chombo ya mongo to benga na ba so ya za matanga pe na nata. Mais qu'est-ce qui fait que lelo abimi na ma TV abandi go poata bino que soi-disant bino ba comédien donc bino bo vivre kana ki PD bo vivre o linga ba mama mikolo jeune mo linga mama mikolo. Bon na makambo na ngai Christian on a koki kokota vraiment na profondeur na hote. Déjà tant on muta se sentir que alobaki mabe asengi pardon na pona nga na hotel makota pardon déjà ya on a lobi quelque chose ma ningani tellement za pardon ngai na soutenir pardon moi na mai ya massa
ya sengi pardon to limbisa ezamate bimisi ba vérité au peto yo kaka pe un jour pe Christian Shoga pe basira zena succès babandaki ko azolinga n'importe qui ezaki opinion na ye eza opinion na ye ayebi le pourquoi le bongo mais dérangeoté non pour ndia ça biso rappel na yo na biso nga ba bisanga kutu ke Christian Shoga boy azokufa kalate ba kufa ko yebisanga lo ka bongo et dérangeant de tilo na za yo ka pe osa mo bulu makasi Christian Shoga c'est ça ayoko na ngome ba kutu na ngote wana ba les ondes ya bongo être artiste ya makamba basi ndezo ngi osima ana ba yo nga la carrière ko fina ndenyo bi ke Christian Shoga so carrière na ko fina ko ta soin de ndeni c'est-à-dire ceux qui carrière n'a pas fait on bête à l'issue n'a raté au yamanga pe na plateau tu sais que carrière n'a un temps mais est-ce que ils appellent vérité ou lobby que va comédien va combattre ils ont pas propos na yé atenaki sur asengi pardon to limbisa ye na pardon au ninga lobaki c'est-à-dire même bible te tolinga to décortiquer pour analyser maloba na koki pour analyser maloba o ya penser na mutema parce que na nzambe quand nzambe mutayebi le pourquoi et là on y est salaki aloba bongo ça dit miss me yuzu bomba te menga na yebi tay alobi ni nga tali na pardon na lobi ka ke bolimbisa nga ba bande bona Laura Liboso, avant c'est un pardon, mais Bimisi déjà tombé de Zamba. Bino va comédien, va pédé, va comédien, bolingara, va maman Mikolo, moi je m'en. Obi, non, pas ce exemple, moi quoi. Obi, malaria cérébrale, il y en a, Obi. Donc, la richesse a bel malaria cérébrale. Non. Dans le bibo, il n'y a pas cet exemple mot normal. Exemple boy. On va n'avoir net singaï, n'a pas parler boy. Bah malaria il est trop. Bah na bima mo libana. Pour malaria cérébrale et comme ça moto liboma. Et ça la mo tu bagi ah choka si boni kisi na ya simba ki. Et ça on l'aime sous et ça malaria cérébrale. Ça dure. Makambo lobaki. Makambo oh ba propos à tenir et ça maladie et ça que et ça ba propos oh ya lobby. On comprend nzambe. Omoni mutayebi mutema na ye et ça nzambe. Pourquoi ya lobaki bongo ayebi le pourquoi alobaki ça dit rapport na ngai lokwa mwana mai asengi pardon ça dit carrément il faut qu'on limbisa mwana mai on peut citer un exemple malaria cérébrale pour na pas exemple parce que les batu ba loba sur likambu oyo ba yebi katsa mutu azaki te pourquoi na bi malaria cérébrale na bi ngaso na bi mi bo kanisela ngamba ba ke shoga ba kisa ke no simba mais ezaki malaria OK omoni ça dit yebi katsa boyeba ikatsi na ngote cela veut dire bokanisela mutu likambu oyo a penser na ngote na mutema oyo yazana na mutema te alors mutu likambu zo penser na mutema zanza mene mutayebi ça dit mutu sa otanga sali mutu va ime nyonso azana mabe na malabu total ba partie mais ya mabe ka te lokola singi pardon ba partie sala qui dérangeant qui bande nyonso et dérangeant qui po ya artiste nyonso en général lokola singi pardon mais Bobby c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire neni ba comédien ba réagir neni ba nyonso tout ba commis contre la duchesse bon non c'est qui va yebi que belé entre bango et belé ba pédé baza entre bango et belé balinga ba maman Mikolo misupe balinga ba tata Mikolo bon biso neza wana ba tutu baza olimbisa mec la richesse etc. La vie continue. Mais conseil s'il faut passer dans ma comédien ou botala yo lelo président ya to initiateur abomoko ko ba ki on appelle doyen ya marambo yo ya conseil on peut ça va ça conseil na muto alinga kende o akei déjà va ça conseil cela veut dire tous la ga mikolo to ba mabeda malamu et aux ala bien ko ba ko ça malamu za place ni mabeza place ni aux ala bien pour ba comédien nyonso dès to mona beaucoup za likolo. Merci beaucoup vraiment Tozo, vraiment ton ébélité Christian Shoga, donc vraiment s'il faut passer un message. Message c'est ça que non, tout ça la film na biso na Congo central, titre la moza Matadi. Ça dure tobengango équipe na biso tobengango bloc de 8. Bloc de 8, ça dit bloc de 8, pas tout bana besoin ba mona extrait ya film on a ba mona neto sali film to sangana bandeko ya Congo central na bokasité ya chef mokonzi ya culture et art ya Congo central mobima ko banda nini début ya Congo ti
début ya Congo central et bandi bandara na Congo central et bandi na banana et Congo central et bandi na entrée nini ya Mwanda. Si Mwanda, c'est-à-dire Congo central début ya Congo central tissu ka Congo central, c'est-à-dire merci na CD na biso et Metapi. OK. Motema ya mama Jeanne Ngazira. Papa na Simone Tabi. C'est-à-dire bango bavana na États-Unis. Na pesi beyembo te merci na boss. Merci aussi na hôtel ya Mbagi biso ya munene boss Mbangi, hôtel Mbangi entre Coca na tomate ka na tomate na hôtel ya munene, hôtel Mbangi, hôtel place ba Mbagi biso boss Mbangi to pesi mbote na espace winner mobimba bambote na bino, bambote na baya Patrice Gombila, bambote na batu nyonso oyo ba yembi biso na Congo central bambote ebele na Lidi Accueil. Lidi Accueil, merci na restaurant na yo, boutique no bina manzama pambola na Lidi Accueil. Merci na bandeko nyonso ya Congo central, Mouchetou, bambote belé na bandeko nyonso ba bandeko sala biso na Congo central bambote na bango. Au PC batu nyonso tombote mais l'homme des grignotages, président Ans Luzolo. Le but de solo est trop. Le pédale solaire est trop pour la marambo. Botonga Makasi, hein? Bozonge le tonga mi. Botonga tete sur la scoba réalité. Ah, bino mbali Botonga Makasi. Président Luzolo, Botonga Makasi. C'est-à-dire. C'est-à-dire, le but de ma solo pédale solaire qui trop na boutou, tout cela pédale trop na Ans Luzolo. Il y a tout ce pédale autre solaire. Merci, n'a pas si Igor 2 minutes. Bambo te belé. Fatou miracle. Ba solo là na Igor 2 minutes. Président. C'est baza ba massa ba solo na bango. OK. Ba massa. Ya on dit que mamukie ça on regarde comme moto sala gemo wana ya mama mikie ça dit to mama moto mona ne mama mozo kendele babinemi ba mi ba le simba